Voilà, voilà, voilà. 18h30 et pas wapi Koffi Olomide. Azali na concert awa na Les Arènes, ok? 18h30 à Paris. Alors, concert et banda 20h. Batu bazali déjà. Et puis, bazali go bongama bakota. 19h. Ba porte fungwami. Et puis, batu banda kokota. Awa, côté ona ala kisabino sikoyo. Ezali entrée ya gradin, ok? Entrée fausse, bato ba déjà ebele, yango ezali libanda. Nazokende kuna pona ko filmer kuna, hein, kombo ya salle yango yo Les Arènes, ok? Et pas wapi Koffi Sindi quartier latin bako chauffer esika oyo, ok? Voilà, entrée gradin yango yo ngai nazako kende siko na entrée fausse na sangisa moi élément oyo comme ça na tchela bino je suis masolo ya Jonas, ok? Voilà, na bunga mais na zongi soki événement ezali soki na kendeki na événement wana boko banda ko zanga ba vidéo te oyo na otchela bino na chaîne, la chaîne YouTube c'est masolo ya Jonas, ok? Voilà. Alors entrée gradin yango yo bato bazalaka likolo, hein, balcon. Voilà, entrée yango oyo batuna ba comité parce que ngala komaki avant, ok? Voilà, libanda batu baza déjà par rapport à kuneza force côté oyo, donc veut dire batu oyo batelemaka quoi, batu batelemaka debout banini tout ça na filmer kuna. Voilà. Alors donc na katana nu awa et puis na kende libanda kwa na force pona ko kende ko filmer kuna kala mingi te entrée, voilà. Donc c'est ça. Voilà. Alors billetterie pe ezali, hein, billetterie yango awa. Donc voilà. Alors c'est bon. Voilà, voilà, voilà. Ben je m'arrête ici. Na ke filmer na entrée à bato force et puis na 5 ça va élément comme ça botala nanu oyo jusque là. Voilà. Voilà, deuxième vidéo très rapidement. Donc oyo ezali entrée fausse, ok? Moi mbula moi nini, mais sinon batu baza déjà 19h bazali ko fungola ba porte siko tozali ba 18h, hein, 18h30 kala mingi te 19h ba porte za ko fungwama petit à petit toko banda ko kota et voilà batu ba telemi ba par-ci par là po ba polate. Donc ngai je suis obligé nazala parmi bato yo pona kene ko occuper place wana pena ya liboso pena place ba grand fan bazalaka par rapport à musala, par rapport pona ko filmer et tout consort. Voilà, bonjour. Voilà, alors donc entrée fausse yango oyo kala mingi te ba fungola ba porte mbule ezali mais voilà tozali pona ko soutenir culture et tout consort, ok? Nous aibi pourquoi y mais la plupart on peut donc veut dire ma fan quoi, ma fan de la musique congolaise batomo pao banini ba Koffi Film ba Cindy Love bango baza awa. Alors nazokata comme ça na sangisango avec première vidéo on a filmé qui côté ya entrée gradin aux ali entrée fausse, donc dans 500 et puis botali nan oyo jusque là. Donc c'est ça, je suis masolo ya Jonas en direct ya salle pa wapi Koffi Robeta Les Arènes. Et voilà, je m'arrête ici pour l'instant. Et kalamingite bomona bilili ya kati quoi. Merci beaucoup et bye bye.